Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bwana Yasin. Wa alaikum salam. Na mashallah. Namoni invitation na bino na yeko se présenter na ebité nini bobongisi na ba question mashallah nazali pona ko répondre bismillah. Assalamu alaikum na bae bazolanda biso ipai biso bozami. Question na ngai eza na deux volets. Eko varier pe okene musika. Eza toujours se baser na air ya kofungola carême suyam. Air ya kofungola suyam ezali exactement air nini? Parce que tu remarqué na ba mosquée mingi tokendaka tokuta tango azani zo pesama directement musulman nyonso azana afungoli donc ameli mai ameli moi jus tout et tout. Yo pesa biso na éclairage to limole la biso place wana ala sumana taala alobi nini exactement pona likambo wana. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa ala bikulli shay'in alim. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tokozana paratia mukira Quran ninza mazali ko bake aswadi min al-fajr thumma atimul siyami illa layli. Toye directement qu'on se base na ayatul Qur'ani qui pambate yango nde ezali clé ya ba tafsiri nyonso, yango nde ezali guidance, yango nde ezali pole na kopesa lumière na katikati na siko molili ezali. Tokolobela verset yo pambate peza la bénéfice na question yo yo posé la bénéfice pas ya tu bazali na kolanda inshallah. Awa nzambe azali kolobela nini oyo achaki parce que pour suyam ezali mobeko oyo eye na katikati na mwera ya Ramadan. Suyam ezali jeune, Ramadan ezali mois. Suyam eye na kati ya mwera ya Ramadan. Ko suyam eye na balwa na ba comportement na yango. Ndio mwana soki pe suyam akepenga la comportement kamunyo nyonso. Alors tango suyama ye nzama bani biso na Quran pona nini ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba. Pourquoi bani biso bongo? Parce que pour suyama ye parce que ekobima pe sanini ke chaque année kutiba wana salaka a entre kuna kati wana tubando kote na kati ya Bakara basharia ya suyama za ibandi wana okosimba mwasi te oyo balite mwasi oyo bali okosimba ye katikati ya butu RTL otikiye ozana mobembo okokokanga suyam te ozana itabo parce que Allah subhanahu wa ta'ala bani ko pesa biso ni beko ya suyam katika na suratul Baqara neto yiko kokotanga verset Allah subhanahu wa ta'ala alobenini nangonga oyo ezali ya kokanga apesi biso signification ya fil blanc. Nangonga ya kofungola ezali fil noir abengi yango na Quran laili butu. Donc suyam kokanga ezali na fajr, kofungola ezali na laili. Awa Allah subhanahu wa ta'ala alobi te katikati na verset ke bofungola suyam na azani la elongola la croyance mususu na l'enquête mususu oyo bano kota bakaka na mtu tubano soma kamoko be sans le savoir, tandis que ayatul Qur'ani qui alobi ke laili na fajr. Parce Allah subhanahu wa ta'ala aye kopesa biso na hikima na libri boke sinisa singa ya pembe na oya ya moindo nangonga ko fungola alobi soki omoni ya moindo bundi na baola ba mususu balibini
tia loboko na yo soko omoni poil na yo amonani te bifungola suyam. Mais ozali komona ke bato awa Allah subhanahu wa ta'ala bi te bofungola na laili awa Allah subhanahu wa ta'ala bi na laili reket bakiteka Quran mais monta ke pour ayira Allahu akbar pe otali ke sini ya moi azana nanu likolo otali mapata linere eza makasi e sini ya moi ezali makasi mais waswasi ya nini outi na suyami na panda 4 heures na swabiri dosoto otika ina faire l'homme sur 2 minutes 15 minutes etane minal waswas akotio okomina obani ko preserver na rapide ndire motolino kima et puis la bani que na ba hadith fuso ba bi fe montu fa afungola nalo mbangu non la to banga Allah subhanahu wa ta'ala namba le bazali ami ya ba patient na aya musubuna alibini ni watawasa bil sabri to la kana kapa patience siko waswas wana utope ya waswas alibi ke ya kami ya ba patient to za patience to fongola solo sieb na biso na ngonga oyo elongo bani bakoki kokosala azan azan ezali pe kofongola siyam ezali ya sieb ezali nini balobi laili il faut mo po parce que ezali na ba ya sola evariaka okomona ba epoque musomoni sola akoti na omoni ke mo limere pe ezali mais calendrier a changé mais siyam ezaka laili Coran Allah subhanahu wa ta'ala bila laili. Alors pour na préciser très bien suyam il faut kofongola yango suyam il faut kofongola yango na nuit ezali na kata nini inshallah taala Allah a salisa donc j'espère que question qui yango wana inshallah. Shukran. Question ami Bale Mohalim ezali boy pona baye wana oyo bafungolaka ntango azani ebelelamaka eloko nini ekose passe sor na bango eza nini par rapport ya Ramadan ya soir mo na bango sor na bango eza nini ebebi to baza toujours na kati parce que peut-être bakoki kozala ignorant peut-être bayebi mais basali kaka comme d'habitude ndenge ezalaka. Merci. Naam, alhamdulillah rabbil alamin kaka ndenge na baolama misusu na balobi ezali 3 bato oyo babengi bango baprofesseur ezali muntu azali kotangisa na muntu azali kotanga na muntu atunaka bazali 3 bato oyo bakolisaka ko connaissance. Islam ezali religion ya ignorante parce que Islam ebali na nini premier verset ya Coran Allah subhanahu wa ta'ala oyo balaki na titulele Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Allah subhanahu wa ta'ala liboso obligé que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atanga. Islam ezali religion ya ignorante tango koti na kati ya Islam ezate po cher fulana yebisaki directement na moto bani osala loka oto na ye ya imam ustaz est-ce que ndenge na yoto est-ce que histoire ya Ramadan na Coran exact parce que Coran ezalaka toujours na français te donc na arabe te français ezali lingala ezali swahili ezali anglais ezali na chaque langue tu ya monde Coran et comme rek na balangue wana to et ko pousser yo oyeba oyo ezali kosala mais tant supona moment oyo yo oboyi kopusa connaissance na yo ka pourquoi que bayebisaki yo directement ondimi sikoyo bandi kofungola suyami na yo na lumière eza nanu likolo na moto aza conscient suyami na ye bebi na moto aza conscient nde na baaya mosusu na bahadisi mosusu bayebisi biso ke mokolo ya molokiyama bato mingi bakotelema na babolamu na bango ya yamu Ramadan lokola ngomba ina faire liboso Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi tala bolamu na biso ya Ramadan bangomba Allah subhanahu wa ta'ala akoyebisa bango bota liboso pe botala bamisala dunia asu ya siyam tango bako baluka batala bako mona yango komi putulu pepe badina kokende parce que ezalaki misala mizalaki ya malamu e
bosalaki yango na bagafi mingi. Alors barke salte tosalaka suyam mpona kozala na wasiwasi te. Ntango deja tofungoli suyam na yo na ere oyo Coran elobi te, na ngonga oyo Coran elobi te, obebisi de ayat coranique. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala alati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebise Muhammadi soki omeki kobebisa ta texte moka Coran ochange yango forme tokotena mulongo ya bamunafika. Siko au Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara alobi laili yo fongoli oboyi mulina eko ta aweli so fongoli siyama. Est-ce que yo respecte aya wana to obuki aya wana? Na ebuki soki réponse gouvernement na oyo tozala moko sasa donc te camarade. Est-ce que o respecte aya wana to obuki aya wana? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala tant ba différencier fil blanc fil noir. Siko ye na ngonga oyo fongoli suyam ezali ngonga ya fil blanc lumière nano. Est-ce que o respecte Coran? O respecte note okufi nzala moko boya pamba ya lokola monta kange suyam na ye ko banda le premier jusqu'à comme tu le 28 aki asali zina sorne. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam.